Naoki batu belé hein, naoki batu belé kolobela matali présidence, il y a conseil supérieur à la magistrature, naoki batu belé kolobela le passeur de Denis Kamuleta, président de la cour constitutionnelle, départ naé c'est pour quand, est-ce qu'Azali Wane éternel, est-ce que Félix Tshisekedi. Ici je vais vous dire que amis le spectateur, le pasteur de Denis Kamuleta Azalaka élu. Azalaki élu na ba père nae, cela veut dire bango moko na kati ya cour constitutionnelle baninga na ba père, c'est-à-dire baninga na ba magistrat ba juge nde basilaka na ko porter choix na bango et pas ya l'homme de Dieu le pasteur Dieudonné Kamuleta. Alors voilà comment les choses se passent. Ezali na bango ningi makambo eleka na raboué parce que na yoki bato ay bazolinga ba banango na makelele ya ba mir ba na ba campagne de diabolisation, c'est le chef d'état nommé chef d'état no maramututé le ko la président ya cour constitutionnelle. Chef d'état no makandé 3 membres. Ba 3 membres dans l'ordonnance présidentielle, au siège à Bazara 9, 3 baoutaka pas chef de l'État, 3 baoutaka na 4 assemblée nationale, 3 baoutaka pas Bangomoko. Bangomoko ba fan babito pour notre année ça la constitution, il y a 9 membres. Alors le 9 membres on a mis tous les spectateurs, on est na 4 ya Bangomoko ba salaka organisation pour ba kobimisa ko président. Na président ba bimisa wana bazara pe na mandat na bango. Mandat na bango ezalaka renouvelable, topé ba retirer la confiance na bango selon ba règle ba principe na bango na katiani. Alors na bato nyonso bazali ko lobela boy bakazali nanu na kati ya mandat na ye. Tango mandat ya Dieudonné Kamuleta aussi là bokoye bazali moto démocrate, bazali moto a respecter ba test. Bokomona comment est-ce que ceux qui ba kolinga ko reconduire yé à cause de la reconduit, ceux qui ba kolinga ba kena maponami bokomona ok maponami, mais laissez-moi vous dire ezali ba point de vue pe ba analyse ya ndeko Moïse Mbui par rapport ya ba réalisation ba sino fort nga na moni réalisé na bureau wana ya cour constitutionnelle na présidence ya yemoko pasteur de Dieudonné Kamuleta. Je ne pense pas ba père na ye ba collègue na ye ba kondima ko perdre ye ko limwisa ye aussitôt ba lobaka que vision to pe makanisi pe amalamu esili na note. Ici, je vais signaler que Batuloko la Bakamuleta faut tika ba moni jela lingeti ninga fani na moi kimia. Apesi batu bâtiment jela ngeti silisi détournement, il faut le bango oui parce que aujourd'hui il y a même des bourgmestres pour kabimisa mbongo on ezaki à l'époque ba koma kobanga IGF. Ba ministre IGF, ba mandataire IGF. Mais voilà ce que l'IGF aujourd'hui nous a laissé, un bâtiment neuf. IGF a Kokendaka. Mais t'as la bijou à tiki. Et n'a que plus loin na kosa ba investigation nga na batebele balobaki ba engagea kaka bande kwa famille na ke wana na meki osa ba sondage. J'ai appris à mettre le spectateur que même na IGF volonté à tata wana asili ko embaucher ba jeune belé bazalaka na secteur wana. Oya tanga kelasi na bazali na ba niveau P1 2 6 soni alukeli bango bisiko ezali approprié par rapport à ba niveau na bango. Je dis voilà de personnes bazali ko sunga école au Congo démocratique. Voilà de personnes balingi été chômage ezalati na kati ya mboka na biso. Ezali même façon oyo to komona na cour constitutionnelle. Cour constitutionnelle où ezanga ki makambo ebele à mettre les spectateurs. Cour constitutionnelle où le commis valorisé partout au monde entier. Ba invitation zo ya un peu partout. Ce qui dans l'équiwana na kokanga sentiment on a été côté à la comment est-ce que les nouveaux bâtiments oyo ils ont la battu ils ont la inauguré parce que y a eu bateau va comprendre que et sengeli tous à la peine ba siège à malamu et sengeli ba patang ba zo to yipsi ba ko ezali cour constitutionnel ya République démocratique du Congo et ça la valeur ya malamu donc il wana tena ko visiter ba loko nango je me suis dit ah oui il y a des personnes oyo et sengeli vraiment quoi accompagner ko sa soutien. Vous avez vu avec quel bateau magique oyo Dieudonné na équipe na ba père na ba sina ko tchaba moyen ya ko psisa pe ya ko pesa ba bijouana. Et ici, j'ai dit que Sengeli sous sa confiance, na tata oyo, Dieudonné Kamuleta, tata qui n'a pas de couleur politique, tata qui dit les droits. Voilà pourquoi nous avons été amis tous les spectateurs et Sengela qui est l'autre sala. Moi, d'ici cours, mouké, la cour constitutionnelle, moi, recadrage mouké, n'a pas de miso toyo qui un peu n'a pas X, qu'on nous a déstabilisé, moi, mouké.